His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, va abriter dans quelques jours le 17e sommet du marché commun de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe. Un sommet qui s'ouvrira simultanément avec la 7e table ronde des épouses des conjoints des chefs d'État et de gouvernement, dont Marie-Olive Lembe Kabila va assurer la présidence jusqu'en juin 2015. C'est dans ce cadre que l'épouse du chef de l'État et présidente de la 7e table ronde des Premières Dames a voulu s'entretenir avec la délégation du comité technique du COMESA, avec à sa tête le secrétaire général adjoint chargé de l'administration et des finances, Nalda El Hussein, et la ministre du Genre. Au cours de leur entretien, les deux personnalités ont échangé sur les préparatifs de ce grand événement qui va accueillir les épouses des chefs d'État et pays membres du COMESA. L'essentiel de nos discussions a porté sur les préparatifs de la table ronde des Premières Dames qui aura lieu le 26 février. Les deux parties ont pris langue. Il ne reste plus que tout soit mis en place pour la réussite de la 7e table ronde des conjoints des chefs d'État et de gouvernement. Une photo de famille a immortalisé ce moment. Bonjour, bienvenue sur Welcome TV. Welcome TV, toujours avec Madame F. Nous sommes le 23 avril 2016 et hier c'était le 22 avril 2016. Je vais faire un petit hommage à mon père parce que il y a 13 ans déjà que j'ai perdu mon père, Monsieur Simons Ephrimé Thomas. Donc, j'aimerais bien lui rendre hommage aujourd'hui parce que c'était un père qui m'a beaucoup appris. Il m'a appris à comment me battre, comme il a toujours dit, dur entraînement, facile combat. Et puis, il m'a aimé, il m'a châtié, il m'a fait rire, il m'a fait pleurer. Alors, aujourd'hui, je suis le fruit de son travail. Il a fait de moi une femme honnête, une femme respectueuse, une femme aimable, qui est chérie par ses enfants, par son mari. Alors, je ne me plains pas, je suis vraiment le fruit de son travail. Et aujourd'hui, je vais continuer à appliquer tout ce qu'il m'a appris. Donc, je viens devant vos petits écrans pour tout simplement pour appliquer ce qu'il m'a appris. Qui aime bien, châtie bien. Donc, nous allons palabrer aujourd'hui, comme disent le Camerounais et les Ivoiriens. Et comme vous le savez, nous avons toujours l'habitude de palabrer en lingala. Donc, nous allons démarrer notre émission dans ces... Alors, encore une fois, je vous dis bonjour. Comme
comme vous le savez, enfin, ndenge boyebi, na chaîne Welcome TV, il y a de cela, je crois, 3 ans. Et je vous avais promis que je serai avec vous jusqu'à l'an 2016, que je le fais. Donc, la dernière émission, on a ça là qui est en 2016, on a bino en janvier. Et puis, on a bino que na lingi na ngai ko zalaka mingi na télévision te parce que tous les grands la télévision on a des rapports à mon abisoté. Tous les gars so ili kambezali to roloba. Alors, nayaki na salaki promesse na ngai to banai na bino, na esabino to koma na bino ti na 2016, to koma ki pe na bino na 2016, to zaka na 2016. Mais soki na zongi lisusu lelo na ye parce que naza na makambo to solo na bino, naza ki moi recul mukie, mais cela ne veut pas dire que ce besoin mon ngai te et que non, o ezanda ku ngai, je suis la bienvenue na oya quand je veux. Donc na ye lelo parce que, comme vous le savez, l'année passée, tozalaki na moi mbilinga na batu mususu basala ba émission na média. Boyebi ndenge balingaki ko salir réputation na biso. Réputation na biso, cela veut dire yangai na Coco Harris parce que comme vous le savez, na sala émission na ngai toujours na Coco Harris. Alors, l'année passée, batu balinga ko utiliser média comme arme moko ya kwa battre batu bayaki devant bino ba petit écran na bino basalaki au moins 4 émissions na 4 émissions na basalaka bayaki kaka koloba makambo ya mabe pona personnalité na oloba pona nga moko pona ngai balobaki yango. Alors baloba basala babenga bazo ba invité na bango baya na ba télévision baya baloba bakosa makambo. Donc lokola bango bato bapesaka ba information na bataliboso na yebi ke bato ebele bondima ki bango biso to yebisa bino na bito za na monde na mboka o eza mboka ya loi na ba il faut ba droit na yo et puis il faut ba devoir na yo. Donc batu musu bakanisi ke bayebi kaka ba droit na bayebi kaka ba devoir ba droit na bango balinga osala ba devoir na bango te balobaki ke bango batu bazoya koloba makambo sur le bango batu baza ko kolobela communauté bango batu tout ça. Soit je vais vous parler clairement ezalaki problème oyo balobaka na biso ke tokenaki na ambassade na bango ke ambassade ezali nini ezali ndako o batela biso bato toza libanda tokendaka eza pour la service na biso eza place te ke bato basalela ngo polémique te o soki mutake na ambassade bopesi kombo soki okenda na ambassade te etali yo mais ambassade ezali place o batiango pays nyonso ezalaka représenter na ambassade na ye. Donc so batieli biso ambassade na biso na mboka oyo ezali pour na bien na biso tozana ba service ebele na kati wana. Mais kaka bato ya mabe wana pour la bango tant bakena na ambassade ko ba visa mutu moko tuna na bango te bokena osali na ambassade wana bakenda so bazui visa bakena bakeye Congo mutu moko atuna bango explication te mais balingi toujours ko salir réputation ya bato. Donc un problème ezali ezakutu te ke parce que te ke ambassade te bakoka lo bala bango na salaki na ezaki parce que bayaki ko kosalika moko po ba salir réputation. Ba memaki ba invité na bango sur le plateau ba misusu basi bazongisa bango na mboka ba misusu soki soi-disant soki adjudant Mbindo azalaki wana pe na plateau yende kutu mutu asalelanga na Facebook ya mabe yende na olandele prochainement. Mais basalaki na ndeko mwasi wana na kotange na kombo te me na kotange na kombo ne kaka ya scène ndeko mwasi bipendu ngamu na pesa e kombo te ezali camarade na ye o azaka na Manchester mutapesa e kombo. Alors loko bino boyebi na kombo wana eza kombo eza reconnu par tout le monde bipendu yango na continuer na kotanga kaka kombo wana ndeko bipendu alekanaki azosala émission na chaîne o mususu. Tant que wana donc azwaki 4 émissions à Salaka juste pour en parler kaka lobake batanga ba liste ya bato bakena une ambassade lokwa bango nde mutu balingo bongisa mboka bato banda pe botanga ba liste ya bato la mona pe place moko évolution moko esalami ezate donc